Toyebi na tango kema drogue beta ya tokota mo kwanza nzoto aomi lora likaku ko konze mukusezwe na nzoto Manike ndo sabo kwanza munu nyekrema mukusa partout kwanza munu awa kewa mukusa partout biso nde toyebetelo histoire manike nenga yibaka akina pa Carlin Manike yiba ningeni c'est insupportable manque de savoir vivre na bato Manike yibaka ayibaka to pas Carlin Kaloujo sale mission après mission ayiba bouter la Jack Daniel aya apa masolo na siège dans côté de 20 ans et ça na malé on a biso to lia ker moi aussi to marquer moi une courte pause toi ko lia wana restaurant amoni ser na biso ateke la biso a 5 mois de déplacement fongoli njungu ayibi bilo ka tena saja ko lesa bana ale sa bana bilo ka muyibi Nika koya pena bota TV bota pena télé koya pa kotanda na bino sous les effets aye pa yibi bino TV croyant que bo monete ba jarangol TV pena bota msu novelas ye pena kokota alors vieux bombage alors pa TV alors te bila mala singa nyo so kotna bo mona ye oh wana sala ngo na ba kwiti tule yo yebi merci beaucoup elle s'appelle ngam tinda kote linga maite ngape muna pekisa kote boya mali sukola ta ko kapé malilité. Oh, avant na sima Jonathan, famille ya papa Jonathan, oaza grand frère Manike nda tali moi na so moto boaki ate makina so Jonathan, nde ba pesa studio wana. Ye afofila ka diembe aza diembelas. Jonathan ka mwana ne obalobage no abota sena soda. Ah, abota na police mo ya nzala, pauvre malheureux boya elokote. Kadi bakana ngaye, kadi mobala kabinga na sango. Kadi matala nenga mure kadi mayana ye yaya Manike frère ne ba même père bana botana ye ba makila moko mutandengo papa Jonathan yele papa na Jonathan mwana liboso mutu ya yombo ya libabe ya ndenge wana azana ba lien généalogique avec les vivants azana possession démoniaque. Mais tous ces paramètres là pendant que vous allez ensemble pourquoi c'est comme si vous m'imagine na ba reproche ou soit na ba délivrance mobo parce que ça l'inceste avec des qu'on a bien été alors. Salut des internautes, vous me suivez partout dans le monde, nous sommes bel et bien sur clébois.com, la chaîne d'actualité et d'information, ensemble avec Prince Bakali, l'espoir de la presse. Aujourd'hui, on va faire les droits de réponse ensemble avec Laura Choumaweti, journaliste de Fimo News, de Ken Piana, ensemble avec Djoubek aussi. Donc, on a préféré na moi sina mobali pour qu'il y ait la droit de réponse. Parce que ces derniers temps, Prince Bakali, qu'est-ce qui se passe entre Fimo News, Ken Piana, Laura Chouna, Djoubek? Bazo sali la Manike mission, Manike do sali la bombe mission. Au juste, qu'est-ce qui se passe? Raison pour laquelle na kitali na ndenge ya Gintambo awa na siège na base ya Fimo News pour que na ya Laura Choumaweti na Djoubek. Mais au moins avant qu'il n'a pas sa parole, on a remercié patron à clébois.com de la nation Tonton Banda. Merci beaucoup à toi les big boss de la nation Tonton Banda, Pichu Manga boss Lady Herman pour le garçon Slim et je m'avais très vite remercié. Merci à toi Évariste Abdallah Mavinga na Katia États-Unis. Les Bogars Evaris Abdallah Mavinga na Katia States na Los Angeles wana azalagawana. Merci infiniment à toi mon code privé éternel code mondial les seul et l'unique code ya mboka ya Willy Moucheni via petit naye Vicky Mbela ni papa na Kimberly Mia ke Beverly Vicky Mbela ni na Katia Londres patron des patrons ainsi que maman Emily Nzemba tous pepele ya Mbetolo et monsieur ya leleze monsieur ya show to banda ya ngomba la moko Laura Chou bonjour. Bonjour Prince Bakali. Alors batolo na Clébois pour la première fois Prince Bakali yamba mais oza ya kala déjà ya palais to banda na ba zoa mais au moins plaisir ya trop yamba yo ba fidèles internautes batolo de partout dans le monde impressionné za ninya olika na clébois.com pour la première fois. Premièrement un grand merci na internautes ba abonné tout ya Clébois, un grand merci na ba patron ya Clébois de la nation oui un grand merci déjà parce que ba site loka ba Clébois bo ba site miaminene auto yebi déjà ko pesa penande ba Laura Choupé micro boy en tout cas et ça linga bien makasi en tout cas on est ensemble déjà yo kuto yebi ba no lelote malgré ba to ba que non Laura Choupé invité dans la ka mutu makoko wana na oui na répondre kaka déjà yo yebi ba no lelote ya to ba to yebi ba to yamba na katika ya bazwa jona donc bref merci na abonné tout ya Clébois merci pe na yo merci na cameraman na biso déjà ouais.
Merci beaucoup. Elle n'est pas seule, elle est accompagnée de Djoubek. Djoubek, ça va? Tokos par rapport à l'image qui connaît l'engitala centenaire. Tara design. Donc naza bien, je me porte à merveille par la grâce de Dieu. Film na film boza, tout ça qu'on s'est comporté très bien. Tokos l'engine. Yemoro Mobutu, le king fallait pour parler au barat. Tokos dans ça tokos mondial par rapport à l'image. Laura Chou, qu'est-ce qui se passe ensemble avec Maniké, Oyazalaka présentatrice, il y a une émission dans film news ensemble na bino. Azala présentatrice à wapi Prince Bongisa na ya yamba nani ngakuto mona ndo yamba ya yamba nani azala ne muntu batsaka kwa finga batu tema zaka na bazada abotama depuis bo mwana akola na balabala e benji onde ba finga makamba ko Manika kola na balabala bo yebiti mo lobango na lobango tala be mission ayi bo finga makamba ko ba mi wana nde batala ke no ndengo zabo yo finga da ba mi na mix cette parcelle n'est pas avant ya mama na yo na ko lobango ti o ba ko wana wana Maniké mtanda ya na lobango ndo finga makasi nde ba bika ndengo zabo ya Monika na okele mawa ta ko ya kana lukela ki se pena kende ba sima miko ya mara banana na boui malgré tala mais au moins il moi qui n'a pas idée ni on a pas zara zabi ngala zara pona bano finga rabatu c'est ça to qui normalement maintenant la c'est inde baloba tactique technicité ya loba na micro ya na mtaforma ya wanga na mtaloba ken pia na mtayani na internet pito pale kenya yani kenya yani na fimbu kenya yeba ye amona ye abi amona ye na matanga babi na morgue déjà ba ya ba présenter wana mwasi ya babi ken kotabi o nandima tina na mona ye na mamosa babi na ndota la ba kasa ba kosela ebembe makambo nandima tina ndenge ni peut-être même souninga zala parce que ngana zala raté mutu musokota na ndanga mabebongo naki mpaka soki babia plutôt pe asona so baba zaki babia plutôt ya mkolo na ye mais man comme lokwa mkola malgré tara mkole bembe déjà na morgue Manika ndo bi mkongo alo Manika za yo Manika neza boza ana mutu ba âge moko Manika comme mkola mama bisoti malgré âge neto yeba te malgré mo na 77 Manika la mo na 77 aza mo na 77 mo na 19 ba bofani na ibo yebi alobaki na émission ngaiti avec une émission comme ça 1977 c'est quand on bêta 1977 tina 2019 pour monter dans 42 ans mais année passée fait à 40 ans c'est comme makamno to tout temps ça confusion ba année abosanya ko sinde donc âge ne fixe n'est pas ébaté mais au moins Maniké alobi que Laura Chou yo ando sala na invité te to songa te na ninga bazwaje mais to lobela to sala analyse ya maloba ya Maniké te na boy kuna pona yebi yo bien mais to landela maloba na ye abi yo ozala na invité te na filmu o bando ya mbakaka ye elle parlait par rapport à film elle parle par rapport à film déjà parce que na film ya na habité si hôtel bémission na ngati na yamba bémission déjà na ko tanga ba mbat na yamba te na yamba ba musaka na yamba ba gabana na yamba ba miel de son na yamba ba batade na yamba moi ba tapeso makambo beleza le ba pesinga makambo na ndimi mais makambo apesanga na bano yambe na bano pese mbongo ando benga na lora ya yamba nga ya yamba pesa na suka na pese pakola meza travail placement comment ko pese alinga mbongo makasi na bien mutu moza la vandi na yo alo lora suya yamba nga siko yo ya mo pese eloko te ando benga kwa bike pakola mi na suka bongo lo manga mbongo te poani obi kana kabele mbongo pe ya bien ok mela mama lo na melaka lo ni na melaka qui c'est mai mère des enfants comme bilo ok mela bilo on na mela donc allez-y comprendre Club.com to linga te ba parabole ba bilo ko sali solo boy ala na mi yo na so bona ebite ke Manika mela bilo makasa sango na zola mela likeke ma dog likeke. En tout cas, c'est fort, n'a pas besoin de parce que na moni ok na ngoma show Djoubek. Analyse ya lelo, droit de réponse ya lelo et ça dossier à Maniké, tout le monde a salé le bino émission, yo pe également au salé la qui émission. Problème ya Laura Chou, soit disant peut-être supposons bongo na Maniké. Ya yo ni no kotisu oye fimu na fimu okutaki Maniké azalaki déjà wana Maniké alobi ki apesa ki fimu na fimu makambu. Mais Djoubek oye après ye ou avant ye. Qu'est-ce qui se passe encore avec toi et Maniké? Maniké na notre doyen parce que tu as présenté émission dans une télévision en 2010-11. Pas pasteur Denis Les Maniké à la radio. Laura Chou to loba. Ne bembe ababi azolela nga na kufie nga na tikali veve kandolela bongo bon olela ndeni yaza lokosa muibi azolela ke quadra koraman kofiolo midao kele mawa eza ikolela flatterie ya flatterie fali pour la star congolais international reconnu mondial mawa kele mawa baptiste monsieur tout bala ya ba kele mawa ndeke na telo le makazi bopo anino mwasa babia nde azui asali une émission a présenter monde entier que oh mwasi ya vient à biso babia ndonga chokoro qui sinjo rabim t'a présenté Maniké na internet ezayi Ken peut t'a présenté a sengeli aide na bata poto
atikali veuve bo aider bo lukata mwa mbongo bo kangsela abendo azwa kapta atekaka mapa bo lukata ne fils mbongo ya commande ya mapa ndamoni moi 300 moi 400 moi 1000 moi 200 or que ken penazaka ignorant que maniki azaka tokoto ayebaka te donc ce que amoki akela nyambongo tokoto c'est-à-dire tamela drogue tamela pimbo bon pimbo keba lubwa ko bebisaka moto oh ya o papa wemba yemba to akasi mbula kama amelaka tokoto ndemo liduso ko zambongo facilement lelo aye basale émission loba ende kena olo yaka boye c'est pas bien boya azakane nomade aza mutu moko donc aza phénomène fixe. Les temps de nos ancêtres, les hommes vivaient d'abord dispersés dans la forêt. Il y a vivara bongo. Les lois zana gitambo, grand maître ressort, soit dendi bonza, ana lemba, adendi bonza. Manike ma aza responsable aza ba mapangu na ye, ala ki sa ba facture ne ba facture ya régie des eaux SNEL et ya kana kombo na ye. Aza na lupangu te, aza na eloko te, ala la na pusa kuna na lala. C'est-à-dire amelaka na okende amelaka na melisanga alataka na defisanga aliaka na kabelanga alalaka na pusa kuna na lala pusa kuna studio moko minuscule à 3 mètres sur 3 bafandaka yé na famille mobimba studio na kuza ya Jonathan mwano kadima oyo ba voice bima ya pa matondo ake abota na grand frère na bango mwana inceste Maniki abota na grand frère na bango comment ça na demi frère na ibane ici d'un même père mais pas d'une même mère. Dende bandola il na studio ana peze mikoteka na wana vangu da joda botama. Tango siko maman na zaka bonne. Maman Manike. Maman ara bonne ya patron wana au sente bonne. Système agar. Kande Manike lo ba kino ba uta na famille mbongo ba sama pango na ba gombe akola na gombe. Histoire ya Agar na Ismaël na Abraham. Tango siko ya robota père wana siko ya sente domestique baboti Manike. De mère wana tchema maman na elibanda. Par mawande bazui manike batika na tanga ko zwa zemi ya demi frère na ende ba rejeta ye na famille studio na pesa ye ba pesa ne mwana ba ko Jonathan Kadima bana mapango ebele ba demi frère ne nyoso ba serdi ba na poto ye batika apwana ba lingaka confirmer que bala mapango ebele ngaka yete pourquoi faire ça l'émission na mutase afucha mbongo pour na place zo mbongo te mais ba facture wala kisana o yaka na kombo na ye lukuta ke ça yake na sibe ba primele manika sala bongo oh na obi na yo mutu oyo ozwa mbongo ba locataire wana ba porte belé est-ce qu'il faut ça ndenge yo ça na émission bo wa confrère na sengo mbongo non sengo mbongo pourquoi tozo ofele to pesa ofele ya liaka bongo avivaka bongo va tourner émission faut pesa mbongo dozo confirmer maloba alors a chouqué avant ces émission ndo pesa mo lo pour qu'à survivre na yango bato ba yebi man quel roi biso bazate parce que biso ndeto zane pour les meilleurs pour les pires et wana on a raison parce que ça la bino bo yebi très bien to yebi na tango kema drogue beta ya tokota mo kwanza nzoto aomi lo likaku ko kwanza mukusezwe na nzoto manika ndo sabongo kwanza munu nyekrema mukusa partout kwanza munu awa kewa mukusa partout biso nde to ebetelo histoire Manike nenga yibaka akina pa Kerlin Manika yiba ningeni assez insupportable manque de savoir vivre na bato Manika yibaka ayibaka to ba Kerlin Kalujo sale émission après émission iba bouter la Jack Daniel aya apa masolo na siège en côté de 20 hours ezana malé on a biso to lia ker mo aussi to marquer moi une courte pause to ko lia wana restaurant amoni ser na biso atekela biso a 5 mois de déplacement fongoli njungu ayibi biloko tiena saja ko lesa bana alesa bana biloko muyibi Manika ndo sabongo oh avant na sima Jonathan famille papa na ya papa Jonathan oaza grand frère Manike nda tali moi na so moto boaki ate makina so Jonathan nde ba pesa studio wana ye afofila ka diembe aza diembelas Jonathan Kadima mwana ne obaloba ke no abota so na soda abota na police mo ya nzala pauvre malheureux boya eloko te kadi bakana ngaye kadi mobala kabinga na sango kadi matana nenga mure kadi mayana ye yaya Manike frère ne ba même père bana botana ye ba makila moko mutande ngwana papa Jonathan yene papa na Jonathan mwana liboso mutu ya yombo ya libabe ya ndenge wana azana ba lien généalogique avec les vivants azana possession démoniaque. Mais tous ces paramètres là pendant que vous allez ensemble pourquoi c'est comme si vous me na ba reproche ou soit na délivrance mobo parce que ça l'inceste avec des connaissances ça bien été alors tout ce qu'on peut ça mutu conseil croyant qu'il y aurait un changement positif mais moi personnellement il ne va changer c'est sa façon d'être et un style na za bongo
comportement envers les autres, même ma membre à famille, même ta veni, même ta loupa, c'est insupportable. Baba to en français incorrigible. Nous doit persévérer na berère, à persévérer na ba défaut. Il y a ça le rôle à parapluie. Natanga mbula, a comme parapluie. A joué parole belé. Natanga moi, a comme parasoleil. Alors il casse na nzete. Mon bébé gauche à kene gauche. Bébé droite à kene droite. Joue un bébé longolais en nzete mais na foulou à mettre fin mission. Merci beaucoup, Djoubek n'a pas émission bouquet parce que vous êtes des personnes, franchement cette émission c'est chaud. Merci, nous sommes clébois.com, la chaîne d'actualité puis d'information ensemble avec Prince Bakali, l'espoir de la presse. Propos ils ont bima ils ont engagé kaba auteur parce que bango baza très bien habilité à répondre à ma question parce que va vendre un bon temps avec Maniké de John. Oh lelo actualité ba ta pote ba obenganga ba kenimbuba arme lourd l'homme de double Rolex en or ba mame milinzemba tous pepele ya mbetolo ba ya Willy Moucheni les seuls et l'unique code ya mboka les véritables patron tour du monde ya Willy Moucheni ba bi Prince Bakali Maniké lisusu nini zolika. Alors avant que na kota na question nga par rapport ya maloba ya Djoubek ninga lobi wana est-ce que vous confirmez que Maniké a ça l'inceste nan de konae? Bon moi je suis makambu Djoubek. Et c'est qui ça parce que dans le côté Makambu Djoubek ninga bete la ngwa. Biso ne pe ba mta informer biso pa matondo. Papa mo boete akala sitne mo yeba la te siko azana iba vérité mo ya bate belé siko ni peut-être la son solo ala ça ka imisa ba voice mo na te aza invisible ça ka imisa ba fa ba photo msu ya ken na te ba photo bate belana ni mta ba histoire onyo ça tout ça ni tout ni loko mo abia kala camarade papa Maniké vieux matondo donc abi ka ifa Maniké bien soko betoli soko yoki solo na so tala imisa mso yo ka ba voice wana pas maintenant détail ni surtout parce que on est siki. Donc c'est qui parce que vérité ou ane Salomon. Oh oui, abia viva la sombe la kabela nga cosité. Mto okumisa ke na la reine de l'internet mo beaucoup la vie on mener vie na vie au senga mto aswa des famille na poto. Ngapena na famille na poto. Na ba mama le ki ba na poto, ba na ba ya ba na poto. Mais na mutu moko za pas en charge des gens na senga piaka. C'est dans la problème. Écoute lobby yo mutu na poto mwana lobby wana mwana me mwana ala ya yote. Voilà, détail ba wanga na mwana. Ai, où est-ce que y a la neni ya cause amona e pa bino abandolu aluka vino ntaka mani kanu na ntina chambre. Ma mère me dit oyo azara ndeni na ngubuya mona pena ngafana na kota tina ka chambre bien mama tika kaka tuzala na bien. On se kota na chambre na bandu tala et le ratio ça les qui non bien OK le côté parce que chambre na kumi comité. Ba parfait na tanda wana ba sac na tana ba chaussures na tana za place na tara. Mona yo bien de vous abonner qui non OK la terre au sauvaille bonne. Ma petite sœur. Ma petite sœur ouais. Au sauvaille bonne. Ale qui non kitoko wana. Wa bien no yebi. Mola yana mola yesko tema ya ka kwa envia ya ba famille ba toi ye ba point faible na rofinga le abina te na internet comme kosa. Ba likaya buya ro likaya ba likwala. Yo ta likwala no weza we msapia ba sende po man kana ana partir musunte nga bona mo sito beti be mipende yango nyinga naka. Ya beta boenana. Asukwa na piscine libumbandu ta bakata kata luka ba terrasse. Maniké la bandu. Ala bandu ta makasa asukwa na piscine. Tu ebita tu. Maniké ndaza asukwa na piscine. Ngane na zaboya so betika fimbu na fimbu piscine. Otaken pia na piscine au monde ba image na piscine za batala ba yebi. Ngampe na so na beti boya na restaurant denda. Ya beta yit. Tamu pende mukina likolo na liboko don oba te wapi likolo wa liboko. Manika ko finga mutu. Yazo amabene longola nga chepa muninga sikitoko alati kitoko bata flata bando finga ya ko finga mutu. Est-ce que à ça la geste moi ya mabe acte moi j'allais dire ya mabe parce que bo lobby ngo ke no Maniké ayiba ka ninga ya pa na bino a oza déjà pa na biso asala kama mabe za jusque mkola yaka na buto azobela nga na boya peno lamuka bakali ezaka ba 0R c'est la ekoza la mutako ya benga msusu lobby ba 23h oyambi lobby na nga ba 0R oyambi omone ko moleka o déranger pongi na yo na bisi na mama ba bisi nga ke na yo ki mungongo na ye mama na bi mama na tokanga kanda to bimate asala de gana biso atika mutamonta bi opesa ngambo na to wutu no banda kuna to kene to ke wile to zongo to sa asumta to opesa ngambo na bi mutamonta nda beta e abeta Maniké. Oh, bat bayokele ma mbwana biso kuta swai. Mbwana mna so Maniké. Siko era yiba téléphone hilaire. S6 Maniké yiba téléphone hilaire. Na lobi on da awa ta yiba téléphone ba ta hilaire S6 na e.
Siko nanga pela ko mobanga. Je me suis nommé comme kayo kwa yebo. Na moi mon fils est le fils de ma cousine. Tout ça parce que cousine azana comment on a la Lubumbashi déjà na mobani papa bani. Parce que moi la tellement to mesana ye to tika na sonaye. Na bazaki mi balé na ndako nga nazaki te na libanda maman bazali libanda et divine ma petite sœur azalete. Parce que moi ni ka yo kota atindi bana bakendo benga ngai. Moi, je suis tellement acheté. Pour que je sois habité au Kennedy, je suis bien. Ce qui m'a dit que téléphone, je suis vanda TV. La Koya pas content dans la bino sous les effets aye pas bino TV. Croyant que bon mon TV ba jarango. TV pena bota novela, si pena kota. Alors vieux bombage. Alors pas TV. Alors TV la mala singa nyo so kota. Bon mon aye. Oh, voilà salongo na ba kwiti. Tous yo yebi. Merci beaucoup Elsa. Ngam na tinda côté linga maite. Ngape na pekisa côté boya mali. Asukola ta ko kape maliliti. Man ka skola ati. Boy man ngal mala ke na mona mandi pla côté amay na douche ta sukul na mona na ngaite. Merci beaucoup, c'est chaud. Nous sommes clébois.com, la chaîne d'actualité et d'information, ensemble avec Prince Bakali, l'espoir de la presse. Merci à toi Pichu Mangaya Boss Lady Herman pour le garçon Slim de la nation Tonton Banda. Franchement, c'est chaud. Djoubek nalani ba propos ya Lorachou, nalani pe ba propos na yo. Toi analyser affaire au ningezo kendele. Et tant que mobile et tant qu'intello, parce que tu as aussi des propos où ils sont appréciables, mais au moins par rapport à Bato Baota la biso pour un dossier où il y a maniqué, tous à la sincère. Est-ce que Mambo Nyos tout bolo bela sur maniqué et ça bongo ou bozo fondi? Biso to fonda ali kambute parce que yende a mesana lukuta. Biso to ça a mis la vérité. Yende a calomniaka batu a composer ba composer lukuta. Biso to ça batu ya vérité pour le côté la na vie que la vérité ça la raté. On s'en prend. Man Kabela, on dit à tuberculeux. Man Kabela tuberculose. Ada tuber amikuwa. Maniké. Oui. Ah nenga je dis. Abela pe kosuko benga, kosuko abela ka twengina. Nabela ka twengina. Abela ka twengina. Yo mo tala vilain désagréable. Tala façade. Face au qui purunya. Vilain désagréable. Oyi ki purunya ngembo. Yada ngembo face au qui purunya. Qui pukunya oba kongo baloba. Abela ka twengina. Problématiquement impossible. Yango ke na pas fifi siwa ba melisa onyau. Ba mesa miliko onyau atika kapo na lokoso. Miliko onyau atika ndengeni. Nyau melia pas fifi siwa via bien. Bo fifi wa na studio. Fifi wa na bon na ndako. Yeto ala venimo na commune. Nyau amelaki miliki lokoso eleki dérangement 3 heures ba lo rolia. Siwa zuika aibi mo pa asibi ba touche. Azuika milika nyau amelaki atika pesi. Fifi wa sala ke bon. Asala ebongo. Nami kuwa balia batika basangise maniki ya eloko te comme ko finga ken le la bosa ninga ya pa mwasi akena olela ba pese bikokoto ya loso na matembelela le komanga ba pese a tshela sala ngoni maniki ya mutu est-ce que wa bilo ba opesa bamboa maniki na nyama ba ndenge moko oyi bien ngote yo comme on est mutu asa nyama. Merci beaucoup Tommy, vraiment pratiquement la fin de cette grande émission, mais au moins avant qu'on a bouclé la boucle na bango. Merci à toi parce que ça scotché. Maman Emiline Zemba a tous pépélé à Mbetolo, maman li Kelemba. Na kati à Londres, maman Emiline Zemba a tous pépélé à Mbetolo, maman li Kelemba. Na kati à Londres, on a toujours au monde Vicky Mbelani, patron des patrons. Vicky Mbelani, papa na Kimberly, Mia, qui Beverly, les seuls patrons. Et on a toujours à Londres, pour ça la mis ça tout. Au Kitana, na tonto Tiamouna Palace. Tonto Tiamouna Palace, Palace Waneza industriel. Tonto Tiamouna Palace, merci beaucoup à toi. Et sur Yena Ndenge, il y a François, au monde mon ami personnel, Kenny Mbumba Armelour, l'homme des doubles Rolex en or. Bientôt aux Alana Belé. Merci parce qu'il est bendé de Jedo Kitaka la troté. Pour honneur, il y a Prince Bakali. Merci beaucoup, Kenny Mbumba Armelour. Mais au moins, dans les États-Unis, Evariste Abdallah Mavinga, les bourgeois, les patrons. Merci beaucoup, les plus beaux. Evariste Abdallah, ma vie en Nenga Stetouana. Baya Willy Moucheni aussi code Mboka, mon code privé Bazana. Djoubek, tu comme pratiquement sur entretien parce que la télé c'est l'état. Bah abonné nyos tout ya Cléboa. Bah ça il a plaisir ya Oyoka parce que bah c'est là il a on va batina inga luke la biso Djoubek. Message na ya souka par rapport il y a émission na biso lelo et puis message par rapport il y a Maniké pe Arotala yo parce que tu la cléboa.com. Maniké Luka ko lia na yo, luka ko mela na yo, beta matolo na yo, tika komba ken piana, tika komo nanga de Djoubek frappe encore, tika kombo Lorachou. Ko krecha biso nenga système te, ozo bata biso yaka mtu tout droit.
Vous comprenez? So c'est un gars qui y aura dans solo ginga. Après na comme non ngai. Nganga za mo ngai. So ko lenga ba na lection libum. Ba pese lo ngimbote mbatonga mukongo. Na sima mukongo na ba comment je m'en fous par rapport à image. Et puis ko boire ya choisi matata te. Le vénérable maître. Oh, il a choisi le bango muto boire nga ona bimaka chair de poule roi de Djoubé Gazati. Nga boire muto na foulaka. Yo boire yende. Grand maître choisi ma tête, le vénérable maître, l'homme qui monopolise les billets verts, bah dollars, bah euros, bah francs, bah livres sterling. C'est une belle occasion à 5 pesak. Wana li banga na foulio. De longues jambes hommes. Just Tambole ses doigts, c'est la taille et l'élégance les moyens qui troublent les femmes. C'est Pauline Lumumba. Na souhaite go. C'est Pauline Lumumba, sagesse, intelligence, discernement. Angèle Moussouaïl Makizembe, une femme entreprenante bien plein d'initiatives. Pourquoi Rafat ngane ko fula mutu na libanga la tête qui na fula ba Yannick Matungulu Maboko Bank Nzambe a diamant na Chikapa Elodie FF na Mbour sagesse intelligence discernement bon ozor mabanga na ngela ade joko ba gudanze papi les rois formula souka les bateaux de Moïse miracle spectaculaire. Papi les rois. Formula Souka. Le véritable code mondial, l'homme. Il y a Willy Mousse. Donc on a bien l'engalibang. Bogisa ngo zo Soukisa. Bogisa comment ya Willy Moucheni bien. Il y a Willy Moucheni le véritable maître, le grand maître. Agence SK Service, agence ya Sirvien nga si demande. Serre nga Guilain la grippine la congolaise, na robson jamais. Alain Thierry Moké on la tête qui fonctionne. L'intelligence congolaise, mon ami personnel particulier, moi, Gitambo, Mkonza Gitambo, Papi James, le puissant, Papi James, neveu Doris Massamba, de Moukouse de Genève, Papi James déjà à Kinshasa, sois les bienvenus mon frère. Toyamir Maboko Funga Maboko Pembe, Misu Pembe, Moutema Pembe, sauveur et humanité, Papi James, moi na Boma. Merci beaucoup et merci à toi, la fierté de l'armée congolaise. Mon capitaine Dadima Sevo, mon condi. Donc il y a une Simbi frontière à Bichouana, mon capitaine Dadima Sevo. Yannick Matungulu Maboko Bank. Nzambe a diamant na Chikapa, mon côté. Raoul Tonon, le prince des diamants, vient à Palais. Baza, merci beaucoup. Mais Laura Chou tourne pratiquement sur entretien à Bissio. Dédicace nayo, message no Yasuka par rapport à entretien le puis message particulier na Manike Otala. Merci, comment message déjà jusqu'à na ba nganga, ba maman, ba soeur, ba copine, ba grand frère. En tout cas, on a désolé déjà, on a propos na tenir par exemple par rapport à l'émission yo, n'a bien se sentir lésé que non Laura topé qui ça yo katé Laura boy na en tout cas, on a désolé parce que manique a finga ils ont touché mon thème et a finga tanga moi comme toucher moi na déjà elle touche même ma soeur ou aza innocent ou respecter déjà o yo tika la mon a été à micro banjo finga ya na ma délire à la rater message peut ça jusqu'à que bambote na ya na le tissé olengo moi si jamais depuis Paris, monté ma toto nami Rambo, y a nga Karine Muntu depuis Lyon la choco frappante. Moi si Nzambe kaka. Un grand merci na Formula Souka Papi le roi la carte limitée pour n'avoir vraiment na rôle on la talinette bilanga ya. On a Papi le roi. Bilanga ya héros la carte illimitée. Julien Moussoukou prêtre José Ndombe nayo kaki message nayo même à Bezate. Nabi pourquoi dans Bibongo HPR donc en tout cas on est ensemble. Basé belé belé Maurice Dianda juif noir papa Nenjo en tout cas bolimbi ça bato ba monique non lo ba mabe na désolé on peut pas moni ba finga et là on a bossa qui faut bien Laura Chou bébé goût de la Laura Chou mawe était l'hypocrite na kuna hypocrite mina suka hypocrite makasi na pena ba o moni pourquoi aller à fula nga. Mais pourquoi on dit mango hypocrite ya bien? Bandi marelo ko tsamba dandimi côté kanga bateka nga so bateki nga ise que na vrai chéri man ke pe bateka e message ka man ke bateka e man ke l'accepte so image no place sukola na piscine pour un sukola là ta maillot na tâche déjà il pas sukola tout monde là ta kilote am couser il le pang ba facture ya ka ba kombone à la chambre na un point barre. Merci beaucoup. Franchement, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande entretien. C'était vraiment l'importance de cette émission, l'essentiel aussi de l'actualité. Ensemble avec Laura Choumaouete, Nenga Bagsi Komwana, l'hypocrite de la presse et Djoubek. Nana sepena beloquence Baksaya Djoubek. Maintenant, Lukaito ça soit analyse musicale et vous avez ôté à maniquer mais
analyse musicale avec Djoubek parce que il m'a épaté aussi. Nous sommes clébois.com. Merci à toi, tonton Manda de la Nation, le Big Boss, Pichu Manga Boss, Lady Herman pour Garçon Slim. Merci à toi, Francis Walawal. Marquis, c'est de Kotagana Moutou. Comprenez que Noaza, c'est une grande équipe de clébois.com. Francis Walawal, merci beaucoup à la prise de vie pour des belles images. Continuez toujours à s'abonner sur Clébois parce que nous sommes une grande chaîne d'actualité et d'information. Moi, votre humble serviteur, Prince Bakali, je vous dis bye bye au prochain numéro avec le même crédit. Au revoir. Merci.